non développement Congo eza nango likambo ya ba politique té eza nango likambo ya ba autorité moralité eza nango likambo té biso batch non toute autorité vient de Dieu. Ya ngazo kende ayela biso kini bopeto faut suka sara na tant lobi André Kimbuta ayela biso kini bopeto photo zong sara yangwanzu ce qui lobi la question la ngate okatanga te voilà muto moko ta ko privatiser le roi l'état akomisa ngo bord nanga Kinshasa za copte Kinshasa ba cop c'est sili oza Kinshasa ya ba kinois oya ko na ba cop na ye banini pour freiner évolution ya Kinshasa akomona ba robiste na nzela na ye peut-être bloquer na nzela. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Très ravi de vous revoir encore dans cette très belle émission. Donc, Ongai Wabino, Francine Boussel, je suis vraiment dans la joie de vous la présenter. Aujourd'hui, dans cette émission, je suis vraiment dans la joie de recevoir pour vous un analyste politique. C'est un journaliste aussi, un confrère, donc le journaliste présentateur de l'émission Tosembola, un robiste de la RDC. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons un peu parler de ce qui se passe dans mon pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo, concernant les élections Utigoleka, élections ya ba sénateur, gouverneur Utigo Salama, na ba etandi nyonso ya mboka na biso, y compris même ici à Kinshasa. Comme il est quinois, il est robiste quinois, on l'appelle mwana mboka Samuel Bouker. Bamsuba yebi bamsuba redécouvrir kaka pona mokolo lelo, na kitcha ko pesa ye mbote. Mwana mboka Samuel Bouker, bonjour. Bonsoir. Oba kolanda biso na pokwa bonjour na bayi bazolanda biso na ngonga ye pe losako na bandeko na biso ya Équateur sanga yiwa bo pona bandeko na biso bakasaya mbote mingi pona bakinois o baza de partout oyo bapesi bakinois confiance pour ba servir bango ndenge longobani. Voilà, on va passer si bakina confiance va servir bango lolenge longa bani et le mwana mboka Samuel Bouker en Équateur qu'on a élection ça même té hein tozozi là. Mais avant to banana nous compte vraiment la vie maso na biso mokula le mwana mboka Samuel Bouker oko pesa un peu moi bateau ba yebio ba Orlando pour la première fois lelo ba yeba mwana mboka Samuel Bouker osa vraiment nani. Qu'est-ce que tu fais pour ce pays? Oh wale motuna autant bakino ba koyoka mo ba koseka. Po ba oyo baza na moi ayebinga moi bien mingi te mwana mboka ndeko Samuel Bouker coordonnateur ya émission Tosembola et c'est une émission en caractère standard bobi to yambaka batu nyonso kuna sociopolitique sur Apsi Télévision, S Média Télévision, les lots tozo comme déjà tozo mega kozwa ba chaîne mususu neti ba le peuple d'abord. Ça montre directement que notre ozawana pona ko servir peuple. Samuel Bouker azali coordonnateur ya ba robiste nyonso ya vie province à Kinshasa. Samuel Bouker azali analyste politique. Samuel Bouker azali moko pe ya ba défenseur ya ba congolais. Voilà. Un défenseur, moi j'ai vraiment aimé défenseur il y a ba congolais. Le pédé na yami mwana mboka défenseur il y a ba congolais mwana mboka to ko tapena na vie famazolo na biso ya mokula le be élection yuti ko salama. Tomoni ba deux fois ba trois fois ba quatre fois ba zongi. Mais mingi analyse nini yoko sala par rapport ya romona mutu ye moko abimi député provincial, abimi ye moko député national, ye moko sénateur, ye moko gouverneur. En tant que Congolais, en tant que défenseur à Congolais, parce que les bêtes à Congolais minimum bakou. Pour na yo analyse ni ça là par rapport na yango. Est-ce que batumsu ba wetu ko vanda na bébé bonga wana te foka mutu mo ko kanga 4 places to ezani en tant que analyste politique ou défenseur ya ba Congolais analyse ni ko ça là par rapport à babou. Mboka etambola na ba principe, mboka nyo tambola na mibeko nango. Tant to banda robeta CT na mikolo uti ko le katoloba que non on bas seni emeka ko revoir un peu ba loi na mususu parce que eko sala passe mais ba babimi wana sont toujours des Congolais parce que ceux qui mutabimi député provincial c'est que population de voter ceux qui mutabimi député national c'est que population de voter ceux qui mutabimi gouverneur c'est que ba grand électeur de ba voter ba grand électeur ce sont maintenant les députés provinciaux ceux qui mutabimi sénateur ou bien gouverneur ce sont toujours ba élection oyo ba grand électeur de ba sala yango ça montre directement que au niveau de la base, quand je parle base de la population.
na postulé na bimi député provincial parce que base de population tininga wada na yeko na comme na hémicycle wana ya assemblée provinciale ngambo na zale na voix moko il faut na luka ndenge ni discours na ngai convaincre ba député pour na tchali sumoto na makambo etali sénat ou bien gouverneur parce que ce mutongo zaki na mo ba ambition alobi ache ba voter les c'est-à-dire à convaincre ba grand électeur on a la vision na ye quelque part eza mabete menga système wana vraiment naza contre yango pourquoi parce que mboka eza munene bato ebele bana misala te bato ebele tobelelaki ya likambo ya rajeunissement de la classe politique tozotika mpe bozwa mpe jeunesse botika mpe na kati ya baaffaire ameka kosala mais jeunesse wana kosa sortir ndenge nini parce que mpona okoma wana il faut zala na mwa mike banda na botama nanu nasala te naza na misolo ya koma kuna te ozo comprendre yango ozomona système wana eza vraiment très verrouillé babloke yango makasi mpona kodeverrouille yango ezosengaki no babase bazwa conscience ya kosanctionne bato oyo baleka kalakala oyo bapesa bakongolais eloko te mais bazolinga kaka bango nde bazalaka na bapouvoir baza bato ya kosanctionne mais lokwa bakongolais basanctionne bango te seke balingi bango ça c'est ça lokwa bakongolais bango mo basanctionne bango te depuis base seke balingi bango c'est sûr bango mpe oyo babimi wana baza bakongolais oyo biso tokosenga na bango bagouverneur oyo bazongi oyo bazalaki kala bazongi lisusu cette fois-ci bameka mpe koretouche baerreur parce que ye moko chef de l'état le président de la république oyo azopesa mbote moko atombolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobaki areconnaître ba erreur na ye ya passé alobaki akosala yango te na mandat oyo ezali koya oyo ezali mandat ya changement il faut apesa congolais mai apesa congolais kolia apesa congolais courant siko bagouverneur wana mpe ya kala oyo bazongi lisusu baza censé babuka baerreur ya kala baya na makanisi ya sika mpo totonga mboka elongo. Voilà, baya batonga mboka elongo. Mais ce qu'on moto déjà 4 fois, yo provincial, yo national, yo sénateur, yo gouverneur. Quand il s'agira de travailler, on sait de partager comment? Ben oui, c'est ça pose aussi un problème. Moi, non, ça ne va pas poser un problème. Toi, tu penses que là, si on est candidat soit gouverneur ou candidat sénateur, on est candidat député provincial, je ne sais pas, ou bien national. Il y a ce qu'on appelle les suppliants. Hein? Tant qu'on a le choix, est-ce qu'il faut qu'il y ait une assemblée nationale ou bien une assemblée provinciale? Ceux qui n'ont pas opté pour l'assemblée nationale, c'est qu'ils n'ont pas suppliant. Ceux qui n'ont pas opté pour l'assemblée provinciale, ils n'ont pas appelé sous suppliant. Les suppliants, on a pour compléter, combler la vie douane. Les suppliants, c'est la question qu'on doit se poser. Les suppliants, est-ce qu'il y a aussi un profil pour un suppliant? Parce qu'un suppliant, c'est quelqu'un qui continue l'idée au titulaire à la tête pour la tâche est-ce que quel est le profil d'un suppliant pour nous comme moi na Boucar abimi député national kuna abimi provincial na provincial kuna tiki madame nae kuna tika cousin nae kuna tika ki tante nae. Est-ce que quels sont le profil les lots ba suppliant wana ba tika la ko remplacer parce que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un profil pour être suppliant. Pour qu'on ait to beta ngo c'était tant ils ont rappelé ton plaire tant to le bas que non to me ko éviter que non mutumo to moni député azu suppliant chez moi na ou bien moi sinae ils ont biloko créé ba projet 10 000 na surtout na biso na bato bazaka kata balisanga parti politique parce que quand nous on a un parti politique si il y a certains qui n'ont pas tenu sur base de réfléchir pour le fonctionnement de mboka. Mais comment se fait-il tant il est conseillé à passer et au komaga que non ngai na bimi député si plein nanga za mona nanga si plein nanga za cousin nanga cousine nanga pourquoi ils ont kaka na famille wala les qui égoïsme les qui lokoso boli ko fongola jeter pour na bato mosusu na lobité que no bato nyo so baza bongo po to mona neti na banga na yebebele ba chepe bandiko na bango te. Ce qui nous permettre un micro, on a mis autant à quelqu'un. Je tiens dans un monde le quoi moi n'amboka. Honorable Francis Chibalabala Mukunai, Oya Bisomoko ya Chango. Les lois bima qui double brassard. Aux hommes qui double brassard naïe, à Zuis national, à Zuis provincial. Mais je vous informe, à niveau provincial, à Tchessiplien naïe, on a même pas de famille naïe. Vous comprenez? Et ça biloko bisoto lingi.
j'ai salué d'ailleurs honorable Guigui Moulenda ozolanda biso après ba ni na komeka pe to komeka pe ko yambaye to meka ko solana toujours makambo mboka ozomona eza ba lolenga bato biso to za bango besoin to na besoin lolenga ya bato te kero yo moko député national aussi moi si na yo commissaire soki provincial aussi bana na o tchebango mais finalement ba poste ni strict clé ya mboka kaka bino biso to ko tika bino boka bolage de façon que ba congolais ñu ceci ka bazwabi ba se retrouver. Voilà, est-ce que Congolais a se retrouvé tous on a on a Kinshasa parce que ça en défenseur de Kinois d'abord les élections et Uchiko Salama va voter ba sénateur tomoni ba sénateur ebele msusu bazongi msusu pe bazongi te to pesi ba on nyos bazongi ba bonne chance ba félicitations tomoni pe que l'élection ba gouverneur et Salami tomoni bongo ticket gagnant mwana mboka Daniel Bumba le li ya Lukunga abimi bongo le gouverneur de la ville province de Kinshasa na vice-gouverneur na ye mwana mboka Edi Yeli Molangi eli ya Funa pona yo mwana mboka Samuel Bouker choix wana est-ce que c'est un choix réussi c'est un choix idéal pour la province ville Kinshasa to ezarara lokwa ba votaki bango ba voter bango kaka. Bien sûr, merci beaucoup Motuna wana optique la tango ta vraiment na sosola sa ba Kongo manu bolanda biso de partout. Toke tumba ya ba elema ponami. Tomoni ndeko na biso papa na biso vie na biso ndeko na mokuse mwana mboka Daniel Bumba Lubaki o ba Congolais bazo bengaye le libérateur de la ville province de Kinshasa. Tomoni ba comme bakisa ba papa de papa na moi daba comme na papa de papa papa de papa le libérateur de la ville province de Kinshasa. C'est un Kinois ou ayebi passe ya ba Kinois. Po Kinshasa to koti kango na bongo ba villageois te. Ba villageois ba diriger Kinshasa na ba boule kaka ya ba province na bango sika ba uta. Yango to lobaki biso ba Kinois to lobaki niet. Fini la récréation. Plus rien ne serait comme avant. Dans quel sens? Biso population to tindika kilu. Mwana mboka Lubaki Daniel Bumba azala député na Lukunga na makanisi malamu azalaki nango tolobi te yoko suka kaka bongo te to sali ba recherche tolobi te ya tangi na Kinshasa abotami na Kinshasa akoli na Kinshasa ba etidi na ye nyoso asalango na Kinshasa na suka nango bakisela lisusu c'est une tête bien faite. Azo raisonner, azo réfléchir, ndenge nini bakino bakobima na kati ya crise. Tolobi makanisi yo zanango, toki kotika ngo jamais kende inaperçu. Biso population de to zwaki. Tolobi te, Kinshasa eza na posa ya moto aboye pour a diriger yango. Pourquoi? Parce que bato biso to pesa chance. To kanisa ki bakozala ba Moïse ya Kinshasa, bango nyoso to ezaki libungu, tulu. Bayeli biso ba projet belé. Misolo l'été mieux belé. Mais Congolais, Kinois, azozela amona suite ezaki favorable te. Bazaki incapable ya ko pesa ba Kinois ata courant ya malonga. Bazaki incapable ya ko pesa ba Kinois mai ya malonga. Bazaki incapable ya ko sekisa ba Kinois. Les gens comprennent le mot souffrance. Et comment le mode de vie, style, to mets ça dans bongo, non, tu mets ça dans la souffrance. Situation où tu le fais changer. Kinshasa les autres na maille partout place à collègue zaté, to bon comme mon normal. Mais l'état zobim sa misolo na ye. Ba conséquenté, rétrocession yakate, boyna boye. To kei comme na ministre ya finance on a zopé sa mote Nicolas Kazadi. Akola kisaba ya mona mboka. Ba koloba misolo l'été bimarate pona ko sunga ko rétrocéder ba ville. Oh ezalaka nini mikanda nyoso aborde ozomona ezali mikanda ya ville ya rétrocession te or ta misolani komaka na bureau na bango ba ville ba bloka kango pourquoi pas ba Kinois ba mona polité moto azotia bakale pona fonctionnement ya ville province ya Kinshasa po ezali siège ya ba institution
moto azo lingi ville fonctionner te c'est kazali ennemi ya peuple bato bongo atana ndoto ko meka kozongisa bango sous la pouvoir te kozongisa bango te et loko nini oyo bango basala ki te tango bazwa ki pouvoir ba kosala yango cette fois-ci non voilà mwana mboka question moko yelinga na mutu tango zoloba que mwana mboka Daniel Bumba aza idéal yene mutabongisami na place wana ye mutaye kobongisa Kinshasa qu'est-ce que mwana mboka Daniel Bumba ici à sala o ezolakisa biso que ce qui ndenge batie wana lokola gouverneur ya ville province de Kinshasa vraiment il faut changer selon ba dire na yo. J'ai dit que non, Daniel Bumba c'est un choix judiciaire. Eza moto choix oyo e ko pesa ba kino paix. Dans quel sens? Ba pesa ka no espace te. Parce que mon idée eza dans na moto. Tant na ko solo la kana na ko yeba ke no makanisi mama Francine ezali boy. Ezali boy. Ceux qui te pesa espace a ko fungo mo sala boy. On doit comprendre. C'est d'abord la tête. Tout commence par la tête. Bah, c'est par la tête qu'il faut frapper. On doit là comme député. On doit ma canisi ni ndenge pour la rosunga peuple. Il faut ça dans ma canisi. Pourtant on fonctionne comme on coûte dans ma canisi na yo malamo ko frapper. Et ça le quoi Daniel Bumba ou Tobenga Maradona. Aratakate. Papa de papa. Moi na moule la bimpa de ba juif pa benga kae. To lobi na yo ezali kambo ya ta. Élection c'est la maki lobby, le nom dans la plateau na yo. Tozo meka toujours kolandi la makambo ndenge zo salam. Même tozo senga na bakino nyos. Ba Congo mani nyos. Bo pesa e chance bo tikila eton. Parce que Kinshasa c'est la capitale donc c'est le miroir même de la République démocratique du Congo. So Kinshasa le loboé to mati bo ba ke ba province to wana e kinde liboso. Tous condamnés quand bateau biso to pesa confiance bazong c'est biso zéro tous condamnés. Voilà Kinshasa avec André Kimbuta Congolais Alelaki. Kinshasa avec Gentini Ngobila Mbaka le gouverneur sortant Congolais Alelaki Kaka. Aujourd'hui, nous avons à la tête de Kinshasa, moi Mboka Daniel Bumba, Oyo, Bolobi qui Yende Mutuaza, Sauveur, Moïse, tout ça là, on accepte tous les noms que vous pouvez donner, on accepte. Quel est le discours fort? Oh, Yemoko moi Mboka Daniel Bumba a convaincu que yo attends que analyste, attends au total aux appels mon pandistan, autant au total qui tu te dis, même avec ce discours, on peut déjà croire à ce monsieur où les choses vont changer parce que la population pleure, la population a roulé là, ils ont remis Tungisama parce que il y a beaucoup à faire. Bientôt, on a une image comment Kinshasa est allé. Est-ce qu'avec le profil de Daniel Bumba, est-ce que le Congolais va causer le changement? Kinshasa et Kobonga. Ok, d'abord, la campagne, c'était ça, non? C'est ce qu'on a dit. Na kei ko tunaye mwana mboka Daniel Bumba ayo komi Kinshasa et Kobonga soki yo zui pifo na yo Kinshasa kobongisango na tuna kepe motuna na lobi kulutu oko banda wapi priorité na bino ezali wapi alobi avant toute chose il faut qu'inonyo soit bien sécurisé tala lelo bato ba causer biso tort. Bato ba biso phénomène ba arabe na ba américain et comme style la kata Kinshasa ko tambola na machette et comme mode de vie. Oh la police ya Kinshasa ba ko maîtriser moi bana wana ya mike wana te. Bozarana mona kuluna na kata ndako yende richesse na bino parce que soka ko kata ayeli bino chaînette ayeli bino mosolo ayeli bino ba téléphone ateki bozimbongo Kinshasa koma ki vila lolenga ndengwana. Tout ça, la carte, bon, tu vois tout ça, parce que stratégie, il y a quoi encadrer jeunesse sur les alités. Bazanga qui ba stratégie. Mais Araya, on a été pour dévoiler la stratégie Nyo Sosikoy. Bon, c'est ça, le temps. Nous avons besoin de cette jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est une force. Jeunesse, on a les autres qui ne faut pas l'encadrer. Pour réellement, il faut tout encadrer, Bango. Ce n'est pas pour rien, chef de l'État. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a bêti le lobo qu'on a mis ça lobby non gratuité to banana ba gratuité à enseignement banda bazonga na mkelasi ba futa minerval te batanga et ceux qui ont été ton ba INPP toutes ces structures là il faut travailler avec l'hôtel de ville pour encadrer la jeunesse. Daniel Bumba yo bisanga susu mona mboka likambo ya insalubrité
oyo bango bakosaka bato kini bopeto kini bosoto na kina wayo kotia lokolo wapi batikeli biso ba poubelle batikeli biso ba rivière kutu na Kinshasa mona na soute pe comme na ba plastique tout ça là azana devoir ko sala biloko wana tout yango lobby il faut Congolais vivre dans la ville moko sans moustique. Nous avons le droit de vivre paisiblement dans notre pays conformément à l'article 54 de la constitution de notre propre pays. Tout Congolais a les droits et les devoirs, tout Congolais a le droit de vivre dans un environnement sain, propice pour son épanouissement intégral. C'est la constitution de notre pays. Vous comprenez? La saleté tue et la propriété Kinshasa oyo. Bato bakosa keno kin bopeto et rataka Kinshasa ko bonga na ba stratégie wana. Dans quel sens? Ba bloc to ezala vraiment canalisé. Botika parce que en soi Daniel Bumbaza muto ya lobara mingi te, mais misala na ye ekolobisa ba kinois ba comprendre que réellement ba députés provinciaux ba taper à côté te ya kosala choix ya mwana mboka Daniel Bumba na mokitani na ye Edi Yeli Mulangi papa social moko o ayebi pasi ya ba Kongomani. Na ko betelo lisolo moko mwana mboka to salanga mobembo moko dernièrement wana nazo bana mboka bapaya tozaki na Paris ko bima biso tozo bima to monaki Edi Yeli to kutana ki c'était pour la première fois on a rencontré biso liboso amoni ba Kongomani o biso to betela katulo ndi ya nanga za na poto ni za na poto ni za poto mais le monsieur parti a koki ko supporter choc parce que ba on te ko senga senga abi non à partir de Kinshasa on a sali liste il y a 940 Congolais au bazin na mikilwana na poto à côté c'est bon na basketir na ye les autres zoloba bazo vivre paisiblement. Toi la TV hein. Je vous dis toi la TV ils ont la liste pamba teto ba kota pe ya solo bazo sala musala lo ba stable baza stable lo ba ceux qui non baza stable et loko wana markanga makasi soki na mboka bapaya azo sala loko boy bongo combien na kino ekozala ndenge ni c'est-à-dire mais ici pourquoi pas bandango parce que ici il y a beaucoup de chômeurs ah ba chômeurs baza belé asali ebele asungi ebele soki na dans insister sur le tanga ba action na ye o asala niveau Kinshasa ezebele ba bumbu kolobate ngiri kolobate kende ou senti yo moko comprendre que non on n'a pas tapé à côté il y a que ça la choix il a dit comme vice-gouverneur à Kinshasa d'ailleurs pour Yebi Kinshasa bien au moins il va voter dans la nationale va voter dans la provinciale et là il est gouverneur ça montre directement que non il est tout proche de la population. Moi je l'appelle autorité de proximité ami Bossana ami Kabambeka pour population na iba vivre dans ndenge sengeli. Donc ça montre directement que non développement Congo et ça nango likambo ya ba politique té et ça nango likambo ya ba autorité moralité et ça nango likambo té biso batch non toute autorité vient de Dieu mais il faut tout ça lango bena na kibonzambe ya solo. L'amour du prochain doit primer. L'amour du prochain doit primer dans tout ce que nous faisons. Et ça dit que non esuka na mbebo pas si à moninge za la passe na yo yo eu le privilège ya ko za gouverneur ou bien vice-gouverneur ozala na te pona commissaire la yo moko tu es là pour travailler pour la population. Le bien-être universel c'est de vivre pour les autres. Ces gens-là vont transformer la ville province de Kinshasa. On est sûr. Voilà anga kimuta ela so kinmopeto Janteline Ngobila ya ngazo kende ayela biso kinmopeto faut que ça na tant lobi André Kimuta ayela biso kinmopeto photo zong sara ya Ngwanzu ce qui lobi laisse la question la ngate katanga te voilà André Kimuta ela biso kinmopeto Janteline Ngobila biso Kinte a changé kombo Kinmopeto pekara dans le même rythme on sait pas avec Daniel Bumba a continué sur une kin propre to éviter kin ezobonga mais ce qui est bongi to lekation na betando ikena na biso to ebisa kibino nini ya na ngolikambo ata voilà TV za radio te to to ba image est-ce que Daniel Bumba za msala papa wana msala pour Kinshasa to éviter partout aux zinda salité ça partout to to ba image est-ce que toi souhaiter malheur morti toi biso c'est pas congolais toi la poste makambo changer mais avec cette allure avec cet état auto monde tout à l'heure ngana bino na ba image moi na mboka Daniel Bumba o koka mambaro hein
Dans la nom de ba image tozonga to continuer mission na biso. Mwana mboka Samuel Bouker to moni ba image ngai na yo. Mwana mboka Daniel Bumbala problème ana ngambo. Keso nanga siko eza boye. Babi etumba netumba ezala pena babundi nango. Etumba oya Kinshasa eza munene, eza pasi parce que salité eza partout. Partout na Kinshasa comme ko zinda. Courant na kini partout et comme ko kende même na Gombe ska to baki Gombe courir kenda ratenga atanga na ifasi à l'époque ça courant so eke otani 1 2 3 4 courir zongi mais courant pe na Gombe comment venir la lipe keipe moza pe na couranté mais sikoyo bitumba wana nde siko mwana mboka Daniel Bumba yo kubunda ya nzela ya salité pe question mususu yelinga lisusu j'entends ngobila kangena biso zandu jusque là kei atikalo fungola ngote maman batuninga maman Francine que nous sommes les missions gouvernement na biso sikaye maman tourner na biso bakangana biso zandu ya kangana biso gambela te toyeba mwana mboka Samuel Bouker répondre na mituna ya baimboka o babituni pe baza ko mituna tisiko avant de répondre na mituna wana to moni ba image biso nyeso sasa no mo analyse muke moi na recadrer muke motunda na yo puis avant ba fa ya ça na mega pe ko sala non ko analyse par rapport ba image yo moni wana ngobila aza héritier aitaki bosoto wana et pas kulutu na ye kimbuta croyant que etango ye akobongisa kisa saline Emily pourquoi yo comprendre que non ça sert à rien ya kolekana na ba etando ike koloba lobebele bele musala yusala mate congolais ça lemba le cas d'un étape wana surtout kinois atimba le cas d'étape wana kinois comment olinga boye ata ba kobenga yo baba ba mivo babenga yo baba mais bakuta yo na kati ya misala misala na yo il faut lumba sur la kitoko po ba kinois ba betela o maboko
Tango na utako lobaki no Kinshasa batikele biso Kinshasa moko ya kopola. Yo telemela nga lobaki atambo moki salite. Ah tozano wapi. Espace toza. Les cadres tu vois les cadres non? Les cadres pépère. Mais so to bito malibanda mitu ketika liwapi. Musika. Moya kokoma wa ezalité pourquoi? Nzela ya komela wa ezate. Mbula kaka soke betika moke mbula makasti. Lelo Kinshasa koma kozinda. Po baka niveau nyonso même na Gombe. Onde kwa uti ko beta seta lobi ke non Gombe zalaka na kala. Courant soke katani to côté suka na 5 courant zongi. Lelo ko zanga courant et comment nango normal? Oh za biloko mo foto telemelango. Combien de bases en sécurité hein to? Eza parmi ba biloko les ont créé le insécurité. Bokati biso courant bokati biso mai. Banda na biso il fallait battre la TV battre TVT. Ba bimi libanda ba ko mona nde baninga na ba bosima machette. Esprit ni bokoti sibango. Bozo mona te que non to il y a insécurité qu'on a toujours augmenté. Et le mosusu Congolais a encouragé, qui nous a encouragé à aller à na ba COP. COP na sali sali boso pesa boya pesa ba misala. Botikela bango winner na ba cabine. Na kati ya cabine on a pas lié bien, il faut charger téléphone. Ba pesa moi 500. Bozu bokateli sous courant, au bomi sous COP. Lo biso asimi machette bolobani. Ozomona. Yango Daniel Bumba lobi, on doit mettre fin na buzoba wana. Congolais, Kinois, il faut à vivre kitoko na kati mboka na ye. Toza mboka mususu à part Kinshasa. À part Kinshasa, toi na ville mususu te. Yango na osenga ba structure nyo surtout kinoise. Ya makasi bana kina propre, les robistes de la ville, tous ces gens-là, bon se motiver, bon se mobiliser, lokola moto moko. Bon soutenir moi na mboka Daniel Bumba Lubaki na ndeko Edi Yeli Molangi parce que za bateau yo o biso to booster bango ba yo répondre positivement na ba question ba Kinois. Otuninga motuna mosusu ya Okanga Gambela bakangana bango Zandu. Ti eleza peka ya kokangama. Mais Daniel Bumba kanga pe Gambela te. Ye moto akanga ki Zandu. Akanga ki na mokoloni. Tango bandika pouvoir na sikate. Alobi ote biso to ba ke ba soki messi un sujet là soki libanais mutu mo zaki soki ami si soki ami donc moi Jean Ali messi Ali soki ba bazwa ka charge Zandu ba pesa kai na maboko na ye. Anakata mabela ba Kinois. Nwenzi wana iyambaka soki 440 000 personnes par jour blo moja et goza na ita wana te to pesa ki temps alobaki il faut abongisa yango. Inga ke sala soki 2 ans et demi c'est le programme des Alaki. Mais tala a silisi mandat mobimba et loko wana etikali kosila te. Ezali parmi soucis ya mwana mboka Edi Yeli na ndeko Lubaki. Makambo ya Zando tango tozo bandawa tukotala yango ndengi sikani tokobandila po tu faut tozongisa ba mama oyo législature passée et comme ça bango ba chômeur ko ça bango bandako il faut tozongisa bango na misala na bango. Po ba mama wana bana ba charge belé. Eza etumba ya mwana mboka Lubaki alobi ba mama wana faut bazonga Zando parce que soki esengi que misala wana ba activer avec beaucoup de rapidité pour ba mama na bazonga wenze on va le faire. Alobi azobunda pona yango. Le cas tolobela toujours makambo ya Kinshasa pe makambo ba wenze. Binoma boye butu komona désordre de salami même dans marché de la liberté. O ezali wenze ya lokumu. O Laurent Désiré Kabila paix à son âme. Atikela kaba Kinois, atikela kaba ya Tchango. Parce que marché de la liberté, ezali récompense. Bana ya Tchango ba se sacrifia. O wenze wana esalama. Boyebi histoire ya ba rebelle na 98 99 de ba côté la Rabiso. Tchango wana esova Congo mobimba. Pour ceux qui Tchango pesa ka passage, ndele loboye Congo est dirigé par ba rebelle. Tchango bundela mboka oyo. Alobi niet ba rebelle bon espace bon legate to bon na biso biso batata bakufa na bitumba wana na mboko Kinshasa ba noko bakufa na bitumba ya 99 kotala Laurent Désiré Kabila Laurent zana makanisa malamu lobite to moni bino bo bunzi bo protéger mboka bo qu'est-ce que to c'est la bino nini bino bana Tchango atali ki gauche atali droite alobite soki na lobby na pesa bino misolo kosila mieux vaut tongela bino marché ya monene marché wana bana Tchango nde bakozwa misala ndo monaki likabo kitoko apesaka bana Tchango ezali marché de la liberté lelo botela désordre ezoleka na kati ya marché de la liberté
moto moko a privatisé marché wana et comment ba quota politique. Non. Toza na posa ko mona lizu liboka ba politicien na marché wana te. Pour marché ezali fait la libre. Pour yambaka bato opposition, yambaka bato majorité et yambaka bato nyonso tout. Boti longola loboko na bino na kati ya marché. Et comme il y a une autorité morale, est-ce que moto a salaka marché on est fika kutaza soka ki makamba bozoleka na likabo ya pesaka ba Congo mani bana Kinshasa bana Masina bana Kingas bana Masina bana Kimanseke bana Njili bana Maluku bana Nsele akosepela na yango ata mokete lokola ndeko na ngai yo papa de papa le libérateur de la ville province de Kinshasa moto ya Yambo Daniel Bumba alobite il faut tout sérieux parce que place wana ezalaka place moko pe ya repos toyebaki na kala ba concert e banda kobeta même na parking wana lelo spoliation salami makasi ba individu ba teki ba place toza tu na place ya kobeta ta concert ya osala ba activité te to na posa tango ndeko Daniel Bumba azo la remise et reprise miso na yatala na marché de la liberté kozong sa propreté ya kala yango na osenga na bana Masina bana nyonso ya changu. Il faut to sangana to kende tina tombo ya mama Fatou to senga ebolimbisi parce que to kanisaka yenda zalaka problème pour l'évolution du marché de la liberté. Or zalaka ya batute par contre yeta wazalaka marché wana zalaka propre marché wana zaki kitoko stabilité zalaka batu banda ko futama baja banda ko lela te mais lelo botela ba problème comme biso belé mutu créango nani ba yi politique suna bi tchatcha na bango ya batu ba tchetche bozu mutu moko bo yazarane soki wapi soki na lemba soki wapi boyo komisa yi keno titulaire ya marché wana soka zumi solo nyoso wana aki ko sela campagne électorale heureusement bana tchako ba comprendre que mutu wana ko bima sous député te yango monique lo sambo na biso nzamba yoki ba kati yengenga moto moko ta ko privatiser le roi l'état a komisa au bord nanga Kinshasa za copte Kinshasa ba cop c'est sili o za Kinshasa ya ba kinois o ya koyena ba cop na ye banini pour freiner évolution ya Kinshasa a komona ba robiste na nzela na ye peut to bloquer na nzela o nyo so koyena makanisa mabe pour étouffer vision ya mona mboka Edi Yeli nande ko na ye Daniel Bumba akokutana na ba robiste na nzela na ye plus de 80 millions de kino bazala sima mokongo nanga to ko matelo la mokongo oye basuko soki oko kitsa biso parce que tant to lo baboye to so interpeller pe na bato autour du pouvoir sika bazala droit ya RRT nenga chef de l'état lobaki dans cette fois ça droit ya RRT binope bozana droit ya RRT pesa congolais mai pesa congolais courant pesa congolais musala congolais il faut ça la kata mboka na ye ezate no ceux qui m'ont donné opportunité à Robin Mamboko à Canada nini oh je suis délivré. Tu es délivré en quoi? Il faut dans mon Canada moko à se sentir mal à l'aise, à ça d'accord se sentir en insécurité, donc à nous sécuriser, à nous sécuriser ailleurs. Biloko on a ni fait si là. Donc mboka na yo de moi na yo. Ceux qui sont na sika oh yo ko se sentir à l'aise, il faut dans mboka na au Congo. Parce que les gens congolais moko te otombola musapina ya kolobaka ya bota Congo. Ministre au député bota Congo azala raté. Eza Congo nde bota ba congolais. C'est-à-dire congolais ne se sika zwami. Azaka na possibilité à défendre couleur ya Congo naé. Ce que ça neloko to linga makasi, c'est d'abord le Congo, après c'est le Congo et enfin c'est le Congo. Le Congo c'est notre priorité, il faut to linga makasi. Merci beaucoup Madame Mboka Samuel Boukera. Vous comprenez quand il s'agit du Congo, hein, il se déchaîne. Hein? Voilà Madame Mboka Samuel Boukera, toi qui est dans la profil il y a vice-gouverneur. Ah, vice-gouverneur, Mwanamboka Eli Yeli Moulagne, papa social, Eli Afuna, je rappelle bien, Aza élu une Afuna, provincial, dans la commune d'Angiringi. Ok. Voilà, double brassard. Donc, à remis droite. Ah, mais Bassiplia, et puis, il y a l'homme qui s'en a dit, Bassiplia n'est pas vendé qu'on a été. Je vous là, vous pouvez aller vérifier. Oh, nous, toi, Bassiplia, il dit Yeli, Azan de qu'on a été. Ah bon? On s'en comprend. Et ça, nous les rabattons, ils sont au Lingi Bangwana. Toboyi komona ote nga leona gouverneur moi si nanga sénatrice moi nanga député atakuti ba lobby mon lieu so kongo kana ndako batu moko il y a vraiment voilà moi Mboka Eli Yeli aujourd'hui vice-gouverneur donc na papa naye
papa na Lubaki papa de papa Lubaki te wala bakombo babenga na zo benga ebongo te salon de bazo benga bo babi moi mbala bato bakombo kaka sikoyo tozo zela ndi asala musala papa de papa Daniel Bumba oyo azali bongo le gouverneur ya mboka oyo na adjoint na ye ozali mwana mboka Edi Yeli voilà le gouverneur élu sikoyo le profil parce que ça là il voyage on ngo bila yaki libala bosembo libala tokotanga kotanga tendenge nini c'est le gouverneur peut remise reprise dans salamité le gouverneur sortant la mwana mboka Jotilingo Bilana Nerombungu à l'époque les bandes libala zaki kitoko libala bosembo totali vice gouverneur Nerombungu totali Jotilingo Bila les idées et marché de pair mais na bakati kati de comme mona le vice a commis opposant comme il côté les titulaires avec Edi Yelina mwana mboka Daniel Bumba est-ce que vous trouvez déjà pour les bako la comme ka dia mo ba nungu dia na se ba comme dia ko lo ba yoka ba il fallait Edi Yelina à la gouverneur Daniel Bumba à la vice gouverneur ba nungu comme dia ko lo ba est-ce qu'avec Edi Yel et Daniel Bumba vous pensez vraiment que ce duo là va marcher jusqu'en mandat aussi là. Lumière plus lumière égale à pole. Bolingo na bango za ya hypocrite te. Et là ozo bombo za hypocrisie. To ça l'assemblée ya rolinga na mena kati bolingo za te. Mutongo totala nini ba intérêt na ye. On est pas besoin intérêt mboka ba en première position et comme ba intérêt moko individuel. Or na ba intérêt individuel na bon peuple profitera na nini. Rien. Yebango lelo mariage entre Daniel Bumba Lubaki, papa de papa, et Monsieur Edi Yeli Moulangi, papa social, c'est un mariage crédible, une collaboration parfaite. Pourquoi? Baromi balé baba chrétien. Basambe na l'église à Boutouté, bazana na l'église à Moui. Molili ba bien ngoté. Siko bao ba libuto diriger biso. Yo mo yebisra bazalaka. Oh, on zolo à gauche, on zolo à droite, bah qui nous n'a pas petit cano et de dévoiler. C'est ça le problème. Le Congo déjà to bonza on a beaucoup en Zambie. Chef de l'État il mo ko Congo a bonza on a beaucoup en Zambie. Donc moto on y en fonction dans beaucoup il faut ça chrétien. Bon biso to ba chrétien. Chrétien plus chrétien jamais mo boule salam. So moni que no place mo boye ndako mo boye ba so na tout moment tande la bien au mona ka no mo molili mo za la kati. Ozo place o bolingo za la ka ko so ne yakata. Tu as vu que titulaire Daniel Bumba tant que titulaire, Azana Batache nae. Vice-gouverneur le quoi il est dit comme vice-gouverneur, Azana Batache nae. Donc je pense que Batache na bango et qu'on la partager dans le calme. Bisonde, bato tozo accompagner bango, toyé la bomba kantia malamu po Kinshasa ki liboso. Parce que bako yina na musu ces arabes conduite ça biso. Ah excellence. Ah moni dossier ana tel to tcheki songi. Or ceux qui to bomi biloko wana donc on a qui pesa ba congolais et loko bango ba kozela. Donc collaboration est vraiment parfaite, ba kino ba za la calme, ba pesa bango biloko yo ba tika na ko lete na niveau Kinshasa, ba pesa bango biloko ezanga ki bango na niveau ya Kinshasa, ba kino ba se retrouver convenablement sans faille parce que bato ba vu Kinshasa baza bato mitema malamu, ba bato mitema malamu. Voilà, donc c'est comme la chose à la Souka, et Michel Alessio, moi, un mot de la fin et un message fort à tous les Chinois. Parce que la monnaie est un peu trop. Sur la confiance il y a des dirigeants, y compris même il y a gouverneur qui peut voter, qui peut prendre. Oh, il y a des gens qui ont l'espoir que les choses peuvent changer. Le message nous peut que ça va pour motiver, un peu la montée. Mais ça, c'est un message de l'espoir. Tu perds d'espoir, parce que nous tout peut changer. Et puis le changement aujourd'hui à Kinshasa s'appelle Daniel Bumba et Edi Yeli. Je tiens à remercier Bao News, le gouverneur de la République démocratique du Congo. Nous avons signalé déjà pour la semaine prochaine, ici les 13, les 14, les 15, grande équipe. Il y a tous ces mots-là, tous avons la province, il y a Congo, doit assister à la remise et reprise. Il y a papa de papa Moussoussou, le gouverneur, il y a vu province, c'est à Congo. Moi, Mboka, ingénieur Willy Bitusila. On a fait sa mot de la staff na Mobimba. En tout cas, nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. On a Bakinois,
tolenda toujours, tozala toujours concentré, qui nous a encouragé, boigo et totika, tolamuka, totala bino moko ndenge Kinshasa et comme elengi. Toujours comme c'est Kinshasa na ba norme. Toujours na ba norme, na ba norme avec les tickets gagnants Eddie Yel Moulangi et papa Nabiso, papa des papas, moi Lamboka, Daniel Bumba, Loubaki. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup. C'était là mon Lamboka Samuel Booker, journaliste, analyste, un grand robiste Lamboka Nabiso, donc un PC Makasinae, par rapport à l'élection et Salamaki, donc il y a un gouverneur, un sénateur. Parce que nous avons vraiment un comité ébélé, mais compte tenu à temps, donc il faut s'agir sur le thème principalement. Donc, nous avons juste pour nous dire que c'est pas solo, nous sommes